Émission na biso tolobila bino ke invité zali Papa Paul Kisolokele. Tozaki na Pointe Noire, to solola ki na ye nde yango nde to ko faire revivre bino pona mokolo lelo. Papa Paul azali wapi? O la Pointe Noire. Ko bengi sababengi sakaye Papa Paul bayaka na mopaya wana Papa Mbemba ti baye kokota awo. Bayelaka na nzela kabinda mwanda boma matadi banzangu baye kokomande awo. Sikoyo tango Papa Paul akomi na butuana Papa mfoma mbanza tuni Papa solo. Papa Paul aye aye. Topesa pa na ye o topesa pa na ye Papa tani Papa solo. Mais Papa Fouambanda yebiseke ezaya yete. Bon lokolo lingeke topesa pa na ye tokende. Ndenge Papa lobeli yango mupepe oyo ebimaka na ndako wana na kati ya libuluku na me mwaye. Papa ozonga libulu wana ebimaki. Bandeko makamboye kitoko. Alors Papa Paul suivait aussi tant tozaki kosala na interview. Papa Paul azolanda siko libulu oyo Papa Mbenza lobelaki. Papa Paul bolanda réaction na ye. Papa Paul bandimi ba mona yo. Papa lobeli yango mupepe oyo ibaka na ndako wana na kati ya libulu na me mwalete. Libulu wako. Mosola asa kosema nyo sete. Yango de kimiseki. Il n'est pas trop tard. Binoko wana nalaba Papa solo. Bazo meloko na bango. Kasi processus wana dedike processus yango eza kosala pasi. Soki tozali kobimisa yango ezala te ke nga kutu nalingaki kobika na ngai kasi nga nayebaki te. Olie bango barapele ngai te. Tala sikoyo ekomi biso tozali kolongola oyo ya biso. Pamba te monde entier ekomi te. Bana bafuma mbanza mabe bafandeli kukonzi te. Tozali kolanda likambo ndenge ezali. Papa Paul ndenge Papa alobeli yango. Biso nyonso tozali bandimi Papa Simon Kimbangu. Na kati ya lingomba mosala ezali mingi. Ezali kaka teke nazala chef spirituel ke wana kaka mosala. Kozala représentant premier séculaire ezali mosala. Pasteur ezali mosala. Et Papa Fumalo babana koloba mingi ntango nyonso ete ngai kuso nazomisi nazala nga mondimi na kosepela mpenza makasi oyo bokonzi bozokopesa biso ya makasi na bunzoto pasi. Phénomène wana eleki le lendemain Papa José Docteur yangende Kisolokele ayemba ayi kotuna biso Papa Mbenza likambo yango ndenge nini edekeli kibangisi oye. Soki tobandi kobimisa polele boye po ete tozala na tort te. Mokolo tokozonga epai ya tata teyebali toponi kokende na makambo wana ekela Papa Mbenza bakenda yango likambo nde ezalaki ndenge wana soki nani wana me mosusu tokokontinue Papa. Réaction totale à Papa Paul. Alors, on suivait ensemble avec Papa Paul. Azaki en a 3 mouvements. Et qui sont localisés. Et quoi? Mais Papa Paul, c'est une possibilité. Maintenant, Papa Paul répond. Papa Paul.
vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Marie-Paul Mousselou, Lyon, France. Abonnez-vous massivement à Kimbangu 21 si vous voulez pas rater les chansons. Les paroles de nos papas. Zala na yo lokola mutu pamba. Mama Mikala zana titre te. Abonnez-vous massivement à Kimbangu 21. Kimbangu 21, la classe. Kimbangu 21, la différence. Abonnez-vous massivement. C'est again. Bote na bino banso maman Tonika na Cape Town. Bojali Kolanda Kimbangu 21. Maman Liliane Garcia Mousselou na Suisse. Na kati ya Kimbangu 21. Kimbangu 21 ezali pona yo, pona ngai. Pona koyeba ma bomba mi ya papa Simon Kimbangu. O ezalaki, o ezalina, o ezali koya. Kati na papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda Kuntima. Kimbangu 21. Ma bomba mi ya papa Simon Kimbangu. Kimbangu 21. Vérité. Kimbangu 21. Elonga. Tozelaki, totali, tomoni kengonga ekoki. Soki tolobi réponse ezali par rapport ya CD moko tokuti na poto ezoko tambola. CD wana ezoko tekama pona komeka kokitisa libota esantu. Je vois que bino pe oza d'accord te na maye na kolakisa bino. Mais appréciation ya biso nyonso toko jugeango na kati ya émission yo. Ndenge na lobina bino était à 2 jours il y a fête le 16 août papa Fumambanza tikaki biso. Je crois que toko sala si spécial moko pona fête wana. Mais pona lelo toko kende na émission na biso. Émission na biso tolobila bino ke invité zali papa Paul Kisolokele. Tozaki na Pointe Noire, to sololaki na ye nde yango nde toko faire revivre bino pona mokolo lelo. C'est vrai makambo mingi oyo ezoko lobama to elobamaka autour. Il y a la personne, il y a papa Paul Kisolokele nde lelo tolingi to mekana na masolo na biso to sololi na ye bo meka kolanda ye nini akoloba na biso na yango sans plus tarder tokei na Pointe Noire ndenge masolo na biso legelaki na Pointe Noire wana nde ezalaki na hotel oyo balalisaki biso babengi Pontanegri wana nde ezali Pontanegri ezali hotel otolalaki nde tobimi voilà nde sikoyo mokolo yango wana yango nde bongisamaki tokende po ete papa Paul andimaki kosala interview na biso nde biso wana tozokokende tokei totiki fongola na nini na réception na nyonso elekaki kuna bandeko voilà wana nde ezali mutuka ya bana 26 ya Kabinda etiamaki na disposition na biso po ete tokoka kosala mosala na bacondition moko ya kitoko voilà igreja voilà nde tokomaki na moment ya kokende na Mongo Nkamba tokopesa précision que Mongo Nkamba wana je crois que tokolakisa bino na cimetière na bango ndenge bakomaki ce n'est pas mutunde akamati apesi yango wana nde tokolanda mayemaso ndenge koleka nde kokende na biso na tongo wana po ete tokende kokutana na papa Paul Kisolokele po ete tokoka kosolola na ye na manso oyo esengelaki mwa bamituna tozalaki nango mpe mingi oyo bino bomitunaka yango nde tozwaki makanisi ete tokende
pour être tout sur la parole. Voilà. Donc il y a mutuka nde kokenda biso na mongo nkamba ezali mongo nkamba vraiment o nkamba babeti NK nde tokendeki. Voilà kokenda biso tina mongo nkamba tolanda kuna. Voilà, tozali na Pointe-Noire. Maintenant, nous allons na paroisse et Zouami na Mboka na quartier Babengi Mongo Nkamba a été tout réalisé. Émission Nabiso na Papa Paul. Si ma émission Nabiso nde tokozwa nzela ya kokende kozwa avion po ete tozonga na mboka Kinshasa. Et papa oyo au quartier Matine. Voilà, c'est lui toi qui n'a Matine vers Mongo Nkamba. Voilà. Ils ont fini. Oui, ils ont fini. Il n'y a plus de place pour faire les choses. Quoi. Ça, c'est le début des travaux. Le début du stock. Donc, ils ont fait comment? Après, ils ont débuté. Donc, ils ont 4 accents de travail. C'est quoi? Voilà, Wanande Ezali Avenue Oyo, Balabala Wanake, Ti Brazzaville. Et misalezo salama na kati ya Pointe-Noire nzela ya munene route nationale oyo uti Pointe-Noire ndezo salima et na kati ya direction wana nde biso lupango ya bana 26 ya ki église ki maxi voilà yango wana nde kote ya liboso nde pe ezwami pona kosala misala mususu oyo esengeli kosala nde na tongo wana tokomaki na kati ya paroisse wana nde bandimi mususu oyo bakomaki kozonga nde tokeyi na tour na biso pe po ete tokoka kokutana ndeko ndenge bomoni kitoko koma na kati ya Mongo Nkamba siko nde problème ezali awa ndenge tolobai na bino tongo tokutana Papa Paul tout à l'heure a accepté tomeka kosolola na ye oyo bapoint mingi bino bozelaka tomeka kosolola na ye ayebisa biso mayemanso azokokanisa mayemanso bino mpe bokanisaka lelo peut-être bokozwa résultat mpe baréponse na bamituna oyo mingi bino bomitunaka nali sûr que bokozala satisfait. Merci, à tout à l'heure. Mbote na bino bandeko balandi ya émission Temps de Vérité. Voilà, ngonge koki poto banda émission na biso. Mais na pourquoi lelo ndenge na yebisaki bino ete émission na biso tozana invité moko. Invité ezali Papa Paul Kisolokele. Ye tokuti na kati ya Pointe-Noire, awa tozali na kati ya ndako na ye. Et pas inde siko tosolola na ye presque moi makambo moi ba mingi obuni bozelaka moi ba tante ebele tokomeka ko yanulango na émission na biso oyo nakanisi bolanda biso na bokebi nyonso ndenge papa akopesa biso biyano na moi bituna bino ko boyebi émission na bino Temps de Vérité et lobaka solo biso questionnaire exactement tokopesa siko papa akorépondre biso yango nande tolanda mituna ya biso tokopesa papa tout à l'heure. Mbote no papa. Merci papa. Nakanisi tolé tosepeli tomeli makambo nyonso bato bakodécouvrir yango na émission papa. Question kaka moko ya liboso nange na mitunaki mpe na mokolo ya yenga le 2 août na discours na yo na message na yo oyo vraiment to médiatiser yango na ndenge ya makasi ozwaki à peu près 4 minutes ya kose justifier tout simplement pour la tenir au lataki alors siko totuni mituna mibale kobima wana
Pourquoi? Et maintenant, deuxième question. Alors, positionnons la Église. C'est là où je vous donne la possibilité de vous présenter. Merci. Eza RRT. Eza de bongo. Alors, mutuna biso wana tolingaki justification wana makambo eleka na église. Bokutuna ezaki ndenge nini justification go. Alors, Papa Paul a expliqué biso ndenge elekaki le 2 août dimanche wana teni alataki pona nini a justifier yango. Ndenge nini alobelaki Papa Paul. Moyo na lati uniforme ya ba flûtiste. Pona nini la lobi boye. Pamba te sinon ba image ko kenena mokili mobimba. Ah, balati si eteni ya chef spirituel. Na lobi boye pona nini? Tangu nazalaki na Luanda ezalaki fête ya Faki le 6 juin. Ba musicien basalela ngai exactement uniforme ya bango ya kitoko balati ngai. Kaka na mobu wana ya 2003 na juin na novembre tangu na bimi na ke na Kinshasa na ke kokuta na ba journaux batie ngai na journal na teni wana ya bafaki balobi voilà l'usurpateur bozo komona yawa monsieur Paul Kisolokel na teni ya chef spirituel alors que ezali ya yete donc batata na bamama bato mosusu bakoki koloba ah kasi mpona nini ya solo ezali na ntina. Donc pour l'histoire tozalaki koprépare fête ya baflûtiste bagroupe nyonso ntango nazalaki na Luanda soki ntango ekoki ya fête na bango basaleli nga teni nalataki ya baguitariste. Mokolo mosusu tokutanaki na Luanda na Papa José tolataki ya badirigant groupe nyonso basalaka biso teni e baflûtiste ya Luanda moto basalaki ngai teni oyo tobongisaki tolata yango. Eh bien, ngai na mibimelaki fête wana esalamaki suste na yaki na teni na ngai. Bango pe balobi ah lokola papa lati yango te tozwi décision kaka mokolo papa kozonga na Luanda nde tokolata yango na ye. Alors bango babomba ya bango nga pe na bomba ya ngai. Donc esali te napesaki bango nzela bakoki kolata na bango parce que nayebi mokolo na kokenda kuna te ntango baye nde basengaki ngai lobi papa lokola bana nyonso bamonani ya west tokoki kolata teni te comme ça tosala photo yango na lati yango bolimbisa ngai na explication napesi mpona ezala na bainterprétation te parce que mbala mosusu bandimi bakomi koleka biso na mayele biso ntango tokosala boye bango balobi boye soki tolobi boye balobi boye donc batata na bamama bitumba oyo tozali nango ezali makasi ezali. Alors si tutuni mituna mibale obima wana. Pourquoi? Et maintenant deuxième question. Alors positionnons la Église. C'est là où je vous donne la possibilité de vous présenter. Je crois que nous avons besoin de se présenter. Tu es bien comme on a Papa Paul Kisolokel. Sur l'opposition à l'église, titre oya kitoko na lingaka bato nyonso babengela nga nazali koko ya Papa Simon. Oui, tondimaki tozonga mwa moke po ete topesa introduction na likambo oyo. Na le 2 août wana Papa Paul akotaki na émotion moko ya kosakana te. Yango totuni mutuna wana le 2 août ngo ndenge nini elekelaki parce qu'il faut revivre ngo lelo na émission na ndenge ya bien. Alors émotion wana na lingi bino banso bozolanda biso na ngongo bomekana ko revivre yango o biso beto vivaki sur place en live. Vous vivez aussi landa.
ntango babimisaki nga na Angola batata na bamama nazalaki na mpasi mingi na kondima na ngai likambo wana ntango nyonso nakolobaka yango nakozalaka na émotion bakangaki nga lokola malfaiteur mutu ya mabe na basoda nakokotanaka na badetail te parce que ezali kaka nzoto me ntango batie nga na avion nazali kozongaka na Kinshasa batata na bamama mawa moko nazalaki nango bokoki koyeba te alobi papa botiki ngai likambo nini ya mabe nasali papa nakoma te na niveau ezali kaka émotion bolimisa ngai mais nazwaki mpe yando na ngai kaka mokolo wana parce que ngai nayebi nazali koko ya Nzambe mutu moko akoki kosima ngai te surtout soki nasali likambo te na mutuna na ngai apesaki ngai yano sur place nazali kokanisa banture nga na basoda mais papa ekoloba na ngai tala date oyo tala date oyo namoni ete tozalaki vendredi le 21 novembre 2003 alobaki na nga kaka tala date oyo vendredi 21 novembre 2003 mokolo ngai nabimaki na Angola ezalaki même date oyo ngai nakotaki na Angola le même jour la même date ane kaka motekesenaki ekoincide nakotaki na Angola un vendredi 21 novembre 97 na 97 mais kobima na Angola vendredi 21 novembre 2003 ale natiki kolela mbala moko nalobi merci papa alakisi ngai te soki likambo esalami boye ezali bolingo na ngai nazalaki susu na kolela te nazalaki mpe susu na mawa te posaki question par rapport ya molo posaki question nalobi au moment où bazokobimisa yo sikoyo bakangi yo parce que osentir koko na yo na répondre te mbala moko ntango bazobimisa yo papa zako abimi to papa simo réaction elinga ezali ya solo na kimutu nayebi te me na ndenge nabangilaka Nzambe na mekaka na ndenge nabangilaka batata na ngai nayebi monene na bango na ndenge te na kokosa lelo nayebi te na ndenge mais les réponses ntango eyaki tomonaki vraiment nakomaki détendu nabandi soko botoni papa Alphonse papa José na papa Christophe bato bayaki kozonga na aéroport bamonaki dans quel état d'esprit nazalaki bango nde nakutaki bango bazalaki vraiment défiguré na kanda na mawa na mpasi ntango bamoni nga nazalaki détendu esalaki bango mingi mosusu c'est vrai parce que nasi nazwaki réponse nazalaki susu na mpasi
Alors, que direz-vous? Na jour wana babineni notamment yozui réponse ou te pas qu'on a eu. Qu'est-ce que vous avez dit pour vos aînés? Mais c'est vrai, Nathan wana je dois avouer bazaki ko intéressé na fondate. Mais en tant que moi dans Zambie, la mabondeli na c'est vrai na ba limisa ba. Parce que tozo ko meko, tozo landa, tozo na ba référence autour to ko meka ko tambla na ba tambla ba. Même si c'est parfait, mais toujours mieux. Déjà pour la disposition à mettre, c'est déjà ça. Parce que pour vous voir quand on a moto le banero que ngana zo sala ndenge ba papa bazala ki nazo tamla ndenge ba bazala que ça difficile. Parce que bazala na dimension mususu. Immédiatement nazo sala ma surprise mon beau. Toi la image yo et puis Nassima pour que ça biso. Ok, image oyo tokolanda nasengi sikoyo na kimbangisi nyonso mwana papa Simukimbangu kamata leçon oyo ba papa bapesaki sikoyo mutu nyonso tokolanda image oyo mutu nyonso na point moko analyse mutu nyonso akamata ba leçon 1 bibliquement 2 nzembonema 3 malobanema 4 molimonema boka mata maloba wana botia tiko ba leçon na bino nyonso tolanda image oyo toyoka ba jeune oye ba jeune oye Réunis Embazé Bilumu Biakulwe Yangalala Esengobe Esengote Kiesevoka Kiesekwe Sai Bukansai Kwe Kombo ya tata Mwana pe tata Molimbosan Wazako finga Nenge wazako loba Oye kwa bimisa susu likambo wana ngai nde nazali kopekisa bozongisa te boloba mpe mabe te yango ezali boye biso toza na mposa ya baleki bazonga ndenge batata na biso balobaki ke na libumu ya mama Nsalulu bana wana botika bango te bango wana nde bokosala na bango mosala. Alors likambo pouvoir olobi wana pouvoir ezalaka oyo aza kotosa tata nde yeye wana azwaka pouvoir. Merci. Première analyse na biso na libumu ya mama Nsalulu vous comprendre ni c'est quelque part il y a un problème. To continue. Likambo balobi na yoyo tiango mokongo etikali nango awo kena na yoyo eloko te boyoki biso tozo na mposa kaka ke bandeko oyo balakisa biso toza na bango elongo mais bango mpe baza kocomprendre te koleleki soki nalobaki ete biso tokenda na biso poto te ke tokenda na Europe tokendaka te bandimi balobaki mingi ndenge nini papa Kulutu bana na ye baza kokende papa Mfumalongo papa Diangenda Kontima bana baza kokende bana Mfuma Mbanza papa Dialungana bakendaka te mpona nini likambo ezalaki wana likambo ezalaki wana sikoyo likambo ngo bolanda
bokoyoka explication ya Papa Simon. Tant que vous kolanda après sima tant que vous avez explication pour nani siko bana o musuba kendeki poto bokoya ko comprendre bino siko boko bana sala analyse na place ya docteur Nkuvubaka yango nande tolanda bo en tout cas attentif bo landa yilo tokei biso bana toyebi yango nayebi te soki papa Mpanzo akoki koya soki azali wana nayebi te makambo mosusu bato ebele bayebi yango biso mpe volonté ezalaki tokende kotanga mwana nyonso alukaka avenir na ye ezala malamu bongo bie bongo te basala tout atanga kotanga soki akoki te ayekola mosala po abongisa avenir na ye susi na biso mpe ezalaki bongo biso tozali kobima na pamba te papa Mfuma Mbanza azalaki kobatela biso tokotaka na makambo ya pamba te oyo nabengisi papa Mpanzo mokolo mosusu ayokaka likambo pa ya papa Mfuma Mbanza Mfuma Longo lobana nonga bongo na continuer tolanda Papa Mpanzo. Papa Mpanzo akopesa témoignage oyebi cassette oyo toujours en France et na France soko bobengi ka ndeko na bino nyonso na poto akoyebisa bino histoire cassette oyo yango na nde lelo to bengi droit de réponse batata. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qui est l'autre pour répondre était Bolanda émission nyonso, pour comprendre. Maintenant, Bolanda Papa Mpanzo Oyo Babengi azali dirigeant ya Faki Nkamba. Sikoyo tango ko expliquer na lobby bakimbangologue. Bokamata ba leçon na bino nyonso botia. Nasima ya maloba na ye na ko récupérer na kutuna bino mutuna Papa Mpanzo. Merci papa. Na période ya 89 na 5 mois Papa Mfuma Longo akenaka ngombe kinsuka ngai tellement que nazalaka ami ya papa José Rigen pe totangaka na ye place moko alors tubalosala makambo nyonso presque esika moko navandaka na ndako tosola na papa José Rigen na chambre na bango tosuka papa Mfuma Longo aye kuna topimi topesi papa Mfuma Longo mbote tant topesi papa Mfuma Longo mbote papa Mfuma Mbanza pe abimi na mama Mfuma Mbanza bavai na bakiti bandosolola masolo ezalaka milai me makambo nga nakangaka makasi mpe natunaka ngo meme papa José Rigen mutuna mibale papa Mfuma Longo atunaka papa Mfuma Mbanza alobi boye mutame mpona nini otikaka bana no bakendeke poto te pamba te biso bana bazokende poto me oyo yo bakende kaka poto te tosali nyonso bakende poto bakende kaka poto te mpona nini papa Mfuma Mbanza alobi tata leki oza na raison de mpona nini bana nanga bakendeke poto te kasi likambo eza boye ngai bana na ngai funa bokola bango na makambo ya mboka pamba te mikolo kozalaki biso toza lisusu te tokotika histoire ya libote epai ya nani tokotika histoire ya lingomba epai ya nani tokotika histoire ya mboka epai ya nani yango wana ngai bana na ngai funa bokola bango na coutume ya mboka po bayeba histoire ya lingomba ya libota pe ya mokili pe ya mboka na biso ya lingomba na biso mobimba aye kopose deuxième question kasi tina nini ozotika tata abanda kosala ntango wana papa Simon Kimbangu Kiangani azalaka na Brazzaville mpe tozo kobenga ye papa Siros ntango nayoki mpona nini ozotika tata abanda kosala nga sikoyo natuni papa José Rigen parce que tozalaka na couloir totelemi wana tozala na lisolo papa José tata nini wana bazolobela papa José Rigen ayebisi nga ke
ya sirose ya sirose ye tata na bango yo yoka nano to continue ko yoka pamfo mbanza lobi ngai nakokangela tata na nga nzela ya musala te pamba te ye tata ye mutaboti biso oyo biso toza nango ye mutapesi ngai apesi biso yango so nga nakangela nzela nakokangela nzela te même ikoleko ya tokokabola ye azwi oyo ye ngai nake na ngai kasi na minute nakokangela nzela te même bana na ngai nyonso nakokangela bango nzela te fo natika bango na pouvoir basala miso nafungola bango yango voilà lisolo nalandaka ya papa Fumalongo na papa Fumambanza na Ngombe Kinsuka na komba tamu na Bibali Mosato. Amen. Merci. Webi nakati ya studio plus tusaleo ba peti waso ganga. Sikoyo epai na bino. Ngai baro ba yibi papa Diengenda. Réaction na bino zani. Na yebi ke bude mabe. Mais na mitunaki. Mais soki papa Diengenda abanda ko tuna mituna ya ndengo wana na papa Dialungana. Oh. Na ko rappelle une loko moko papa Diengenda lobaki. Papa ki soloke na papa Dialungana ya yebi place bango ba pauta. Mais bango ba yebi et pas ya outite. Je crois les ndengona. Alors même basi na bango yende aponela bango. Mais et comme à moi, mais quelque part je me suis posé tant de questions. Mais papa Diengenda, yekaka papa Simon Kiangani. Mais comment sikoyo amituna susu nana analyse au sala te bino moko. CDO et somo toyoka sikoyo réplique ya yemoko papa Simon. Comment bazoko soutenir le Rwanda. C'est comme ça nous avons tenu aujourd'hui. Tomeka kozongi ça. Topesa na biyano pona bana nzambe. Parce que ça va pas. Hein? Je crois que c'est ça, non? OK. Tokende. Ezala papa kisolokele e papa Dialungana papa Diangenda kontima. Baza kolinga te. To voyager. Pambate balobaki yango clair. Poto ezana makambo mingi batu wana bayokelaka na bango batu te eloko batiaka liboso lolendo musala oyo toza nango so totindi bana nyonso alors musala ekokufa ekobeba banani bakosimba musala mpe bakobatela yango malamu ko likambo oyo ekokende mosika bokoko ya nzambe moye bato nyonso balanda ndenge biso toza kolinga bazali te bana wana ifo basimba bokoko yango tosimbi bango na nkambo papa Zako alingaki akende kotanga na Belgique. Mais papa Kuruta alobi jamais kene na Lubumbashi. Même kuto Alphonse faut ba kene kotanga na Lubumbashi. Mwana moko te okende na poto. Oya papa Mbanza. Tala ndenge na lobaki histoire. Baleki ndenge bazalaki kotanga na Nyangara na Ngiringiri. Sikoyo a pesi première possibilité. Peut-être la deuxième possibilité. Kaka même moment bon analyser les messages à liboso na Oizolanda sikoyo to comprendre nini moko na moko akomeka comprendre mais na mitunaki est-ce que kobima na nkamba ezaka poto biso nyonso toyebi papa Simon non est-ce qu'afandaki na nkamba mingi est-ce qu'abima quitté. Pas de commentaires. Papa Simon. Makambo mabe zalaki kuna finga papa Fumalongo. Kosakana na ye mingi. Alors, papa ba Monique bana na biso kola. Balingi bango te.
alors biso batata pe balingaka biso te bana tika ba voyage ndenge bakendelaki yango wana mais nasilisaki te mais naza kotambola nakoloba pardon na masese ça vous a comprendre alors likambo Paul olobi wana Paul akendaki na Angola aloni makambo mabe kuna ye moko mpe aza koloba oyo naloni kuna mpona kolongola ngo ezali pasi wana papa Mfuma Mbanza aza nano awa baraport ya ndenge na ndenge bakasete ezali kambo ya ndenge na ndenge abebisi kuna bon maintenant papa akei biso totikali baraport ya mabe continue kino bayebisi chef de famille nani papa Edouard kuna na Kinshasa ke te ya bana na yo alors papa Edouard asalaki tout ayebisi biso bana nyonso ke bozela biso na mokoto alors tango papa Armand amoni papa Edouard na mokolo wana ye alobaki a signalé bandeko nyonso ke boya na bino te chef de famille aye awa de 11h jusqu'à 13h mutu alembi azongi na ye amoni mutu te boyebi papa Armand te est-ce que papa Armand a koko agir ainsi muke to mekana ko comprendre qu'est-ce que papa Simon Lingaloba papa Simon encore koloba comme conseil ndenge lingomba alobaki elobamaki lisusu te eleki maintenant na ntango papa Mfuma Mbanza Paul ayaki awa mpe amemaki mopaya asengaki mopaya wana fo akota na mozole papa atindi nga fungola poza kolanda nazwi fungola toke na mozole nga nazalaki papa solo azalaki ye Paul azalaki tokomi place tokotaka wana boyebi place wana nga natali papa atali ngai papa alobi kofongola te tosali tout na mopaya tikalaki na libanda wana lupango bengami te tobimi toye na biso atikalaki kokota teke azwa eloko boyoki soki likambo esalami na mutu te boloba teke akendaki na eloko wana ezala papa solo ezala ye Paul eza nango awa mutu moko te abimi na eloko awa na nkamba ezali te lokola batosaki papa te baza vide ah nayebi te soki le mécanisme tozoyekola kuna to ndenge nini nayebi te bozolanda so bozolanda nalobi na bino tolingi même bandeko na biso bachrétien est-ce que vraiment soki bozokolanda nga nalingi nasala commentaire te parce que sinon ekozala interpréter autrement mais nazokokebisa chaque étape nalingi bolanda bomeka nano kososola mwa moke bopousser raisonnement voilà bato babimi vide mais réponse ya papa Paul ekoya nsima yango nde il faut bozala toujours ekengi bolanda émission avec ndenge ezoprogresse bolandango bien voilà maintenant papa Simon après ntango babimi vide nyonso etikalaki epa na yo n'est-ce pas bongo mutu azofinga na ye aza koloba na ye soki mutu abandi kofinga si maloba esili te aza suna likambo kosala te bongo be bongo te zongi baleki soki baza vide eske ye mutu azofinga aza na eloko aza na eloko te yango nalobaki ata bomoni na balabala leka soki nabengisi papa Gaston ye wana papa Mbenza mpe ya koloba na ye bosoki asisi koloba likambo wana nga sikoyo na continue
ntango Paul abimaki ville na mausolée kutu kokota na kotaki mpona mopaya kaka me mopaya yango mpe akotaki te koko ya mopaya wana papa Mbemba ya Pointe Noire non kimbangiste me lokola bazalaki camarade te bayaki awa kolakisa epai ya papa me akoti me bakotaki te esika wana tokotaka akotaki te 2002 tozongela biso mpo fungola ezalaki na maboko na ngai mpongo likambo oyo ozomona motema pasi nga kutu kuna naza te ya susi na ngai ya susi na ngai baleki wana to bandeko na ngai wana mpo bayaya mpe baza na kati baya mpo likambo balobaki na papa solo ayebi yango oyo ezalaki na papa firme babengi aye na ye te papa solo tozalaki na ye ye akamati na ye bon na papa Mfuma Longo likambo babongisaki na papa Sami ye moko ayebi yango me lokola boyaki na ye alors babengi papa Arma mpe aye koboya na ye eza nango awa soki kolakisa ndenga na kolakisa bango boye na boye na boye oui Nancy ameki ko-interpréter na ndenge na ye kasi maintenant nasenga bino bolanda sikoyo eloko nini boya comprendre boya ya papa Paul na Brazzaville ekozala interpréter maloba ya papa Simon na maloba ya papa Gaston oya koya ko témoigner na maloba papa Mbenza il faut bolanda histoire ngo bien bino nde bokozala ba juge pona likambongo papa Simon continue na yo ngai nde bazo kokima makambo nde bakozela ngo awa ntango papa Mfuma Mbanza ngo atikaki wapi awa biso to voyage te tokende poto tokende kosala ndenge kaka papa nani Panzo alobi biso totikaki kobima te o poto to nini non bapapa bazalaki koboya bayebi ntina soki bazokende likolo soki wapi o wana ya bango ya ndenge na bango bazuli yango o bazokosama nde baza kolanda bango boyoki papa Gaston mokolo yango oyo oyebi Paul ntango ayaki awa ndenge oyebeli oloba mpo tolongwa na problème mpo bato bazokanisa ke soki tosali ye boye non osimba kuna te yango bongo zongisa papa Gaston abanda na ibandeli batata ba maman sikoyo ba témoignage ya papa Gaston Tony kotomboka te oyebi ezali likambo biso nde tolingi hein parce que réconciliation il faut ezala dans la base moko propre. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Bolanda sikoyo papa Gaston bolanda message neninga zo kopesela. Comment est-ce que boko définir ngo papa Gaston? Tango tango bauti na mozole kobima bazo kobima total kaka boye Mutapolo abandi kolela ngai nalingaki na ngai te oyo nyonso na komona ezali na mutu na bino pamba te ngai na boyaki na ngai nalingaki na ngai kokota kuna te kasi ndenge bo insiste kaka ke nakota na mozole yango wana nakendeki kasi soki namoni likambo ezali na mutu na bino tango abimi asimbi na mutu abandi kolela ngai nalingaki na ngai te manso na komona ekozala kati na bino awa na nkamba akamati nzela atiki mopaya oyo ayaki na ye papa Mbemba ake kozongela na yanda na cimetière ya yanda après azongi aye azwi mopaya wana meme na ndako bakotaki lisusu te directement bazwi nzela bakei ndenge ya papa lobaki yango wana likambo nazalaki nango papa
Papa Simon alobi akotaki te. Yo pa Gaston yoko lobani akotaki. Akotaki ndeni. Ah! Commentaire et pas inabino. Kasi Papa Simon a récupéré le micro. Pour le bani Papa Simon. Nalikambwana yake ya yobelite yake Papa Gaston. Pour aussi ça likambako oyo kamsu motema pasite. Papa Mbenza. Mokolo wana ezaki journée ba jeune. Ba jeune bazokolanda magistère ezobima na papa. Je crois que il faut croire. Et c'est comme vrai. Papa Zoloba. Après Papa Gaston, Papa alingi à faire confirmer thèse naïe. Papa Mbenza, peut-être il avait la crédibilité. C'est comme ça que Papa Simon a lobby potentiel Sali Kamboyo, Papa Mbenza Kamata. Voilà, Tolanda Papa Mbenza. Papa Mbenza. Le mot centre. Et ça n'y passe. Mais les Kambo ya Tata Nzambe ndenge balobela kango na mukanda ya Tata Nzambe. Na tango wana osali lisumu oyoki soni pona kotubela yango ogarde yango kaka etango Tata Nzambe apesi yo nzela ozali kotubela te ozo koyoka soni alisikoyo papa katebo bolo bakandenge telo bakandenge ni na mukana Tata Nzambe. Na tango wana obombi lisumu na misa Tata Nzambe oboyi kotubela ozo koyoka soni sikoyo Tata Nzambe akoyoka soni wapye na misa ya batinyon so petango yoko kwenye na ye yepe awanga na yo reprendre dans papa Koro Yesu alobaki oya yotinga soni na miso ya bado ndalpe na koyoka Yesu na mokolo ya suka. Merci papa. Poete makambo yo ndenge papa osengeli biso yango tozali ba témoin oculaire. Mususu soko pesi biso nzela soko pesa ngo détail ndenge nini ebandelaki kino tina toza kokende suka pe ezali suka toyebi yango kasi tango yango yo poete ndenge papa za kosengela yango tozonga na kati na Yerusalem na mokolo wana ndenge papa Gaston alobeli yango po processus ezalaki mwa mulai na 5 mois papa Kulutu papa Kisolokeli tozalaki na papa Firmin ayebisi biso boye eloko oyo bino bozokende koluka na poto oyo esika nini kuna eloko wana ezali te bokozilango kaka awa na nkamba eloko wana mokolo mosusu soki papa apesi biso nzela tokoloba me bino si boyebi na bino deja eloko nini wana. Alors na mokolo wana ndenge papa Paul ayaki babengisaki ekobengisa na papa solo po ezalaki mwa processus mulai ndenge toza koloba boye bazali kolanda biso oyo pe bazalaki témoin bazali kolanda papa Mfuma Mbanza abengi papa solo alobi lobi na 6 heures juste ozala awa tokokota no mozole na 6 heures juste papa solo atosi aye mais papa azalaki un peu empêché esalamaki te na ngonga wana tokoti nani ndako ya Nzambe ntango ndako ya Nzambe ebimi papa solo lokola alingani miziki azokobeta miziki na papa Mpanzu comme d'habitude
azeli atuni papa papa alobi yo zela kaka azeli alobi papa limisa nga ayebisi nga kaka kutu papa mbenza limisa ngai soki papa aluki ngai nake kosokola nano ake na ndako na ngombe ntango akei kokende aza kokende mbala moko papa aluki ye wapi papa solo no ake kosokola na ngombe bolanda ye batindi surveillant aye noki te batindi deuxième surveillant papa nzinga na papa kayombo balobi eke lokola papa solo azali te papa mbenza aza wana bokota kaka na papa mbenza papa mfuma mbanza alobi ete likambo oyo ezali ya mbenza te ezali ya papa solo donc fo tozela ye papa mfuma mbanza afandi libanda wa place tofandi kino papa solo ayaki ntango aye nde bakotaki mozole ntango bakotaki mozole babimi bazongi na kati ya ndako esika wana nde papa solo ayebisaki na papa mfuma mbanza eke ngai nakokoka na ngai te pesa ngo na moto mosusu na mitunaki d'emblée une question bakotaki na kati bango bakoti na ndako balobi papa réponse ya papa solo exemple papa Arma pesaka oya lobi bato bazana kati ya avion tango bamoni babandi kubunda papa mbenza miyo zalaki te ba réponse euti wapi quelque part balobi papa mbenza lobi papa solo abengisaki papa Paul bolanda papa mbenza pardon continue. Zonga place tozalaki pour être bandé kobalanda jugement ezala équitable parce que la Bible nous défend même ya kosala injustice et kende clairement ezala bato bayoka pona jugement na biso ezala ya mabete nakanisi ndeko Cédric azapre tokoma na image papa Cédric bala moko papa solo alobi eke pesa ngo na papa Paul azali wapi la pointe noire kobengisa babengisaka ye papa Paul bayaka na mopaya wana papa mbemba ti baye kokota awa bayelaka na nzela kabinda mwanda boma matadi banzangungu baye kokoma nde awa sikoyo ntango papa Paul akomi na butu wana papa mfuma mbanza atuni papa solo papa Paul aye aye topesa pai na ye topesa pai na ye papa atali papa solo mais papa mfuma mbanza ayebisi eke eza ya ye te bon lokolo olingi eke topesa pai na ye tokende ndenge papa alobeli yango mopepe oyo ebimaka na ndako wana na kati ya libulu kuna me mwaye papa ozonga libulu wana ebimaki bandeko makambo ye kitoko. Alors papa Paul suivait aussi tant tozaki kosala na interview papa Paul azolanda siko libulu oyo papa mbenza lobelaki papa Paul bolanda réaction na ye papa Paul bandimi bamona yo papa lobeli yango mopepe oyo ebimaka na ndako wana na kati ya libulu kuna mwale te libulu wapi mosopa aza kosala nyonso ete yango nde ekibisaki il n'est pas trop tard eloko wana malaba papa solo bazomela eloko na bango kasi processus wana toyebike processus yango eza kosala pasi soki tozali kobimisa yango ezala te ke nga kutu nalingaki kobika na ngai kasi nga nayebaki te olie bango barapele ngai te tala sikoyo ekomi biso tozali kolongola oyo ya biso
te monde entier ekomi te bana bafuma mbanza mabe bafandeli bukonzi te tozali kolanda likambo ndenge ezali bapapa Paul ndenge papa alobeli yango biso nyonso tozali bandimi papa Simon Kimbangu na kati ya lingomba mosala ezali mingi ezali kaka teke nazala chef spirituel ke wana kaka mosala kozala représentant premier séculaire ezali mosala kipaser ezali mosala papa Fumalo babana koloba mingi ntango nyonso ete ngai kuso nazomisi nazala nga mondimi na kosepela mpenza makasi oyo bokonzi bozo kopesa biso ya makasi na kunzoto pasi phénomène wana eleki le lendemain papa José docteur yangende bisolokele ayembango ayekotuna biso papa mbenza likambo yango ndenge nini elekeli kibangezuloye soki tobandi kobimisa polele boye po ete tozala na tor te mokolo oyo tokozonga pa ya tata teyebali toboyi kokende na makambo wana ete ya bapapa mbenza bake na yango likambo nde ezalaki ndenge wana soki nani wana me mosusu tokokontinue papa Réaction totale à Papa Paul. Alors, on suivait ensemble avec Papa Paul. Azaki y a 3 mouvements. Et qui sont localisés. Et quoi? Mais Papa Paul, c'est une possibilité. Maintenant, Papa Paul répond. Papa Paul. Le président a dit Kamwana. C'est que les hommes sont là dans passe. On a dit que vous avez Maloba, Pasteur Villa, vous avez Koloba, Kofinga Koloba, Petit Wana. Mais si vous avez un bébé ou un problème de réalité, vous avez un Papa tu as un message et suis-yo trop banalisant. La volonté que banaliser que c'est un mao, un son. Les gens vraiment que dans la raison. Lingana makambo ete parce que nayoka kango bato baexplikaka na ndenge na bango oti likambo oyo c'est vrai nakokoloba mpe heureusement mpe natali yango baversion mingi bapesaki nga nde nayoki vraimen ndenge ezali donc c'est pire même ke oyo bayebisaki nga donc esangi na soni na mawa ya makasi niveau wana eza niveau de komi wana eza malamu par rapport à l'histoire ya Papa Mbemba wana Papa Mbemba nayebi te quel Mbemba oyo bazolobela est-ce que ça a eu lieu ou pas? Je crois que nakoyoka mwa mawa mingi parce que Papa Mbemba oyo bazoloba aza moto ya lokumu moto ya lokumu azali ndeko azali mokonzi c'est vrai alingi kutu kotanga aza mokonzi ya leta loba makambo na ye te mpona respect ngai napesaka ye ye mpe apesaka na biso nga nazalaki kokende na nkamba mawa mingi comme bolingi naloba yango nazwaki mokanda
ya papa papa lobi azwinga likambo na letre wana na likongo bakomaki yango ngubu ikovwidi ngubu nayebaki mpe mo wana te na tuni bato explikange eza lokola mitif mpona nazwi yo likambo letre wana esurprenanga moke parce que toyebi bapapa na respect baza nango mpona kokomokana ya ndenge wana alobaki aza kozela yango na nkambo nalongo na lwanda ntango wana nazwaki mokanda na lwanda naleki awa epuis apartir awa nde nazwi nzela nalingaki nakenda nango na motuka papa mbemba asengaki ngai ye pe alinga profite akende na nkambo aza na baproblème na ye akopesa epa ya papa donc namemaki babarrière ezalaki parce que ezalaki période oyo bitumba eutaki kosila na RDC tomonaki mpasi mingi na nzela tiki tokendaki komona nkambo c'est vrai mpona na imite bandeko na ngai te nakota na badetail bref ntango wana bazalaki kosala manevre soki bino nabundisami mingi papa azalaki nano vivant papa mfuma mbanza posala bango ezalaki nalongo na ngola donc balingaki papa abenga ngai naya na nkamba ifo afandisanga na nkamba libela comme ça nazonga susu na ngola te papa apesa ordre te nabengi mpona ovanda nkaya ngai mpe nazokomprendre te nayebaki te likambo yango yango nakomaki ke nazwi mitif na lingeya ntango c'est vrai soki moya ezalaki ozwa kase to nasi na explikaki detail wana nyonso na ndako nzambe nalobelaki yango na lwanda tokomaka na nkambo na putu na ba 18h 19h parce que nzela mpe ezalaki so 18h ekoki babare ezalaki donc biso tokona komona nkambo azoka évite 18h nakotani na papa mpona limite polémique te naza na respect mingi na bato oyo bazalaki tour ya papa oyo namonaki bamontaki kuwana tovandi nakenda kotani na papa comme d'habitude papa nazwaki mokanda bakomeli ngai bien nguvumvwidi donc ozwinga mitif papa toninga moni asomekeli nkanda muna nabiyi papa mokanda nazwi yango par rapport à qui papa non papa comme d'habitude il m'a bien réussi tozalaki na papa mbenga papa solo tout le monde maintenant ya solo esalinga mawa parce que kombo ya nzambe totia na monoko na biso toza deja bato ya masumu tokotambolaka mabe tabanza tokokende mpo ya nzambe mpona mefiske ata na solo alimisa biso dérangenga mingi c'est vrai que tokomi na niveau bref nakomi papa ya ninga kitoko tomemesie donc comme d'habitude mais namoni après bandi koloba nango moni bokele parce que eza na badetail mosusu bambuta yango ntango bakendaki na nkamba wana nga naza kaka na lwanda bambuta yango na bake na nkamba ale babandi kopesa papa rapport moko ya ndeko na ngai azalaki wana abandi kotia bango pression bino boye boloba solo epai ya papa boloba solo baloba solo na minono makambo papa nasalaka mpona na miso ya papa bango balobi me biso tozalaka nango na likambo eza mpona te au contraire mpena papa polo eboyi nango bakomisi ngai ono boloba solo
bayokanaki balingaki baobtenir eloko moko batona basali nga na miso ya papa bongo papa azwa décision donc batentative ezalaki bayokani na mbuta moko ye baza na résolution lelo babengi epembeni balobeo mais bino papa nazosala boyeboye asombi batane bamakambo kaka ya nzoto oyo eza na valeur te donc yo fongo na koloba na papa ke kuna bato ya sécurité na Angola baza na nsima na ye eyebaki sécurité ya Angola bazalaka dangereux ti bakoya koboma ye donc soki moye ezali papa abimisa ye kuna parce que baya koboma mwana tata wana mpe ake epai ya papa bani koloba na yo papa bato ya sécurité baye kovisite ngai 7 fois mpona makambo ya papa paul bazokolanda ye na nsima bamoniki asombi camion bamoniki makambo kaka ya kozoba bamontage oyo basala donc yango na papa ngai antake mbuta na bangi nayebi ke sécurité ya Angola bazalaka très dangereux soki bokontinue kotika papa paul kuna lwanda bakoya kokoma ye donc malamu obimisa ye pendant qu'il est encore temps papa tuni bana otavova maludi mema eza ya solo abi papa nazoloba solo 7 fois vraiment papa lobikaki yango koma yango na mokanda sala rapport officiel signé opesa tata wana kei mpe asali rapport officiel asigne apesa après batata mosusu ya délégation bambuta mosusu bayebi likambo te donc problème ebandaki wana sikoyo papa solo moto akoyebisanga problème basali rapport moko awa ipare bata sécurité baza na nsima tata tel bomutaki koloba siko tosalaki réunion kuna na Luanda tovanzi bambuta nyonso bakendaki na voyage bazalaki na Luanda na nkamba na likambo elekaki na voyage bino bokendaki boyebi yango biso toyebi te me mbuta moto yo kendaki kopesa rapport esalaki mwa donc ekomonanaki tata wana bakomplotaki na ndeko na ngai moko aba koteya na ngai po moko na kokite baproblème mpona bapousse papa arapele ngai alors bambuta ya Angola ntango bamoni likambo edoya kotia tashe na mboka na biso papa soki asiliki ekokopesa tumbu basalaki délégation bake na nkamba bake komona papa mpona kosenga kobembisi mpona kolaki papa makambo mutamutu wana ekoloba ezali lokuta eza ya solo te ewuti epai na biso te donc ewuti kaka awa kuna na Angola likambo eza kuna te donc toza na biso bien preuve gouvernement apesi biso bavie toye nango ntina nkamba bato ebele soki eza bazalaki na likambo na papole bakosala ngo topesa papole moto akendaki komona bakonzi kolimisa asengi bango bavie bapesi bafacilité biso makambo ebele to barelation ezali kitoko papa ezali te papa yebisi bango motema na mikiti kasi nayebi na ngai likambo ezali wana ebozonga na bino na Angola problème ezali kuna te problème mpe ekozala kuna te yango wana ekangama te lelo kotuna mwana nyonso Angola likambo nini mpo mfulombanzo alobaki ko Angola kakona diamo koka kokala mpe diamo yango wana ekoma eloko epesa bangole makasi ntango délégation na bazonga mpe nazalaki na ngai te basali biso rapport babi topesi rapport par papa tosenge bolimbisi tala ndenge alobi après quelque temps nene kozwa lettre wana ya papa tentative wana boso basalaki esimbi te basali deuxième tentative yango na nazobake makambo ya mpasi na nga euti kala voilà sikoyo nake tovandi na papa sikoyo bato bazalaki wana bavandi makambo place nga nazosola na papa namoni bato mosu nzinga papa na atuninga boni voyage eleki kitoko alinangaka diamo nalakisi na moto motu toyaki na ye azalaki na baproblème me papa naleka diamo tokosola
Après, papa lobi, allez, lobi na tongo to solo. C'est quoi yo? Tanga na ye na tongo. Yako kuta soso. Curieusement, papa zali na batouane. Ba atinda ki ba bengang. Tanga na yako kuta bango mosu ba zanzi. C'est comme on dirait, ndenge na santaki, bazoni na papa lo bananga siko papa tuni ngai nkia lumbu kwenda mukoloni nyoko zonga. Nana bi ndenge respect biso balakisi biso. Mukolo to yaka na kamba biso neto yeba, mais mukolo to zonga ta. Na yebite mukolo eza tai na yo papa, mukolo yo lingi na kende na kende. Atie bongo. Mais na yoki moko na bango ba niko expliquer papa. Oh mais papa Paul Bukatele. Vont pesoler, vont kavana kwa niko kumvimba kadiambu. Ozolanda. Soko lingi pe papa la panda ne libela ezana ngoli kambote mwana mukeka voilà après papa donc monique montage donc papa va mener attendu avec Adiambo si ya kubokela da ko muke ludi ke kuna komba tata mwana ko muso maka masina lo bango na ndoba nzambe na ngola bana ngola ba yibi. Parce que nous avons pour l'histoire, nous avons après, nous avons papa on dirait situation où les gens n'a papa le balika momoko. Il n'y a pas besoin de le bangote. Mais il y a pourquoi. Alors, on passe à Zing Yamona. Banalingala pour nous d'ailleurs qui passe mingi tant tata on a mbuta na utai na ngola ko yebsanga ke bato sécurité bazo tumisa yo bazo landa et ça la kinga passe makasi mais tant na yambi délégation ya ba responsable nos église vers mananga za na ngolo kota mote mananga kitaki to lebi ke place nous sur nos bana biso ozali bato ba kolinga bino bazali ko be ba kolinga bino bazali kasi ko sana ngolo kamote. Et puis papa va nous corriger bantu kangita bakisa banda yo kende na Angola likambo to mona yango na teke batu ebele bauta na Angola bazoyana aona kamba batu pe ebele bazouta kote bazokende kuna na to moni yango te makambo kitoko ko salami bango bazosepela te bauka beta yanga lala omoni ngape mutu na ngeba ni kotamu ngapu donc likambo ezali Kadiambo, c'est toi mon canard. Je vais raconter en union, c'est-à-dire que je vais cassette en avant Ezali, copie conforme à ma camarade. Heureusement d'ailleurs pour moi. Parce que mémoire peut trahir ngai na tango mulai. Mais bon là, n'a pas eu beaucoup de contradiction flagrante dans ma camarade total. Après, je vais vous dire que Ezali, mais dans le côté, dans une disposition papa. Après, na poko akaka wana papa tuninga sozoki alumbu kwenda donc on dirait papa zoninga na sauver na bimisa ye na mpasi nga nazwa décision na bana kokende lobi comme ça yalo bakende na yo alinga pe na koyi koloba bongo te na respect toza na mpa ya papa nazobaka papa mokolo eza pai na yo nga nayebi mikolo na ye me ya kozonga eza pai na yo namoni mpe abandi kozwa nervosité bantu mokangita bakisa abandi kolobaloba kaka apres toninga soki alomokwe nga na biyeto atakize bayeke na lomo sikonga mpe bandokomisanga nakomi gene bato wana baza toujours koinsiste papa mbe yani ndoyako Bukatele Mope zole kafanda kwa ni kuku yiko yengeye mvimba ngeye kaka. Namoni prevu atali pa imususu asepeli na onda sepeli na ngote. Dona mumu na kaka film. Na suka papa yiko luma ngai. Mono banzenga bona yana. Na koyamba banzenga papa ebele. Faites mon landaki c'est vrai mémoire trahi nga nazo baso sudati te mena ko yamba baba yebele bazo ya na fete yo mutole saka kam tozanga ni ko kolia wate ole saka kam
parce que ndenge boyebi nazali kosala kasi après 3 mois na sali camion mobile 25 tonnes presque na bosala bake kotira biloko na nkamba yo moto olesaka nkamba abie zonga na yo okende kobongisela ngai biloko nakolesaka merci beaucoup ti alobi na ngai me okende osokola na mai okende osokola na mai ya nkamba sikoyo apres oya na kokotya makende alo nayebisi papa na vi mbazi singe nayobela mbazi esuka ti alobi ndayobela ainsiste tozalaki na papa mbenzi yango wana ezokamwisanga yango nomoni naza na mawa mingi likambo te soki ngai moto na kosamba ndenge nayoki kuna likambo te oyo azokoloba so tozalaki na ye nga nazwi yango neti je na bando oseka na ndoyebisa papa ndoloko mbe mbazi suka kwa msinge nayobela abi ndayobela ti pa mbenzi asiminga ye moto asimanga mbi lokola aza koinsiste kodiskite tekende na kombo tata ya mwana pene mosantu tokendaki biso mibale na papa mbenza na butu wana naluki kupe ye moto alukinaki ngai kupe asimelinga mwindo toke biso mibale nayebiseke nabangaka parceke namonaka nyoka moko ayetusana miko esplikaki tokendaki nautiko biso mibale na papa mbenza motokendaki pour la première fois nakoti mai wana na butu pambenza atelemi na mwinda pembeni ngai nakoti na mai tosali ndenge tosala na bini tozongi epai ya papa lobi na ye nauti kosokola papa tokamatani na kombo ya tata ya mwana pene mosantu biso mine papa solo azalaki te na lero tozalaki ngai papa Simon papa Mbenza na papa tozokende papa Simon Kayombo na papa Nzinga basimbi papa de part et d'autre ndenge bazali komema ye azali kotambola difficilement papa José et papa Simon Kayombo asimbi papa na droite papa Nzinga asimbi papa na gauche tozoko avance na mausolée papa Seros asimbi mwinda biso na Pambenza tozolanda ntango tokomi na kati ya lopango ya mausolée ayebisi papa Simon Kayombo toza na ye na papa Nzinga bino kotikala bango batikali na libanda papa Simon oyo ya na ngai asimbi mwinda ngai na papa Mbenza to remplacer papa Simon Kayombo na papa Nzinga tosimbi papa tokoti biso mine na kati ya kilonga butu wana pour la première fois nakotaki na butu oyo elekaki kuna na kati ya solo batata na bamoma libondeli oyo papa asalaki yango nayokaki naza motu ça parlait de ma protection c'est vrai inutile nakota na badetail nakotisaki nga na butu tobimi biso mine kalobi na ntongo kende na ye na ntongo wana tozalaki na papa Mbemba wana ye basololi na papa apose baproblème na ye azalaki nango moto oyo toye na ye azali mokonzi na respect na kopesaka ye nazwi ti trouble natiki ye parce que nga momu nazalaki na volant tinaki kozongela na hôpital ayanda na kozwa ye je crois que papa Ndwila ntango ozotunanga question soki esalinga nini ezali mawa na soni eza mawa na soni nazongi na nkamba tobimi pardon na mozoli nazwi kozaki na mwasi malami na ye papa Mbemba na bagene oyo bakendaki koakompagne nga daye moko ya bagene azali ya beaucoup d'interview botuna comment ça s'est passé ce jour papa yambaki papa Mbemba je dois avouer que nayebi te soki ye akotaki na mozoli
nga nakotaki na mozole na butu papa Mfumwa Mbango, papa Simon Kiangani, papa Mbenza Kiangani na ngai papa Paul Kisoko biso mine tozali na papa Nzinga na papa Simon Kalimo batikalaki na kati ya lupango papa tikaki bango wana tokotaki biso mine tokotelaki kuna mpona ngai nayokaki libondelo papa apesaki na papa Simon Kimba mpona donc eza nanga na ntina te solo ya kopolelika autour de ça tipe nazwi voiture nanga na ntongo tomatani na mwasi nanga na papa Mbenza ale tokenda biso tozonga biso ti pointe noire nazwi avion nanga nazonga nanga na loi. Voilà pour l'histoire na version na bango na oyo ngai napesi ndenge nayebeli yango wana. C'est vrai nalinga vraiment polémique te, mais ndenge bolobi ezalaki peut-être nécessaire na éclaire comme ça batémoin mokolo ezali lokola solo eyaka kaka malenda mokolo ezali bato mpe bazali bakotémoin. Mais likambo moko na koloba eza mawa mingi kibokonzi ya Nzambe bisa papa Paul azonga momuke sima abande bongo nde ayebisa biso bokonzi ya Nzambe ndenge nini ekosalaka. Oh bandeko obi tangu papa Simon baza koloba to papa Mbenza nazaki na esika moko boye na sutuka kinga lobi awa papa bazoko kamata ye bazolobela ke na tangu papa bazalaki ke vraiment azalaki ndeko na bango mesima ya liwa papa akomi nani kasi eloko moko susu nga na kamwa kisusu mais tangu papa makambo elekaki wana témoignage wana ezaki kala mais leur papa tiki biso na bonzoto tout monde qui mais comment se fait-il? Parce que je me rappelle encore le 10 août tant que papa zotika biso papa Mfumwa Mbango zo pesa ba responsabilité na papa bana na ye tout landa ki papa Paul azo ki responsabilité akuta biso na kendolo papa José Magizole zo landa na yebi ko yebi yango mais nkuvuba kana jugement te osala. Alors papa Paul précision ni olingo pesa à propos ya bokonzi ya Nzambe papa Paul peut-être nécessaire na éclaire comme ça ba témoin mokolo ezali lokola solo eyaka kaka malenda mokolo ezali bato mpe bazali bakotémoin. Mais likambo moko na koloba eza mawa mingi kibokonzi ya Nzambe ndenge tokolobaka ntango nyonso na mokanda bomoi balobi okotaki nanu na libumu mama na yo teke ngasi na komete ezali eloko te tokenda kozwa tofuna na nganga kisiki ma bapesi oyo yango parce que toyebi peut-être ancêtre na biso pe papa Simon Kimbangu koko na biso soki toyebaki azali nani makambo mosusu tokokolobela ngo ndenge wana te eza mawa mingi na soni yango moto ezali ko discréditer lingomba eza kolongola na lukumu oyo bato bazalaki nango na lingomba makambo ya lelo makambo ya eza mawa mingi. Mais je pense que bato bapibliaka biloko wana batiaka yango na télévision na internet balingaka bandeko na ngai te parce que la majorité na bango bayebiki eza lokuta yango te ezosalanga mpasi balingaka bandeko na ngai te parce que mpona kopiblie biloko wana ekocompromettre bango plus tard na banza. Il faut vraiment ne pas aimer quelqu'un pour faire ça. C'est tout ce que je veux dire. Mokonzi ya Nzambe mutapesaka ngo na mutu ya lingi ntango alingi eza processus te oyo neti processus obie nini na kokanisa biso nyonso totangi mokanda ya Nzambe toyoki matei toyebi mwa moke ya bakimbangisi yango soki en tant que petit fils ya papa Simon Kimbangu alati batribu ya koko na yo moi ça ne me dérange ekozala ye ekozala ngai la preuve aza mokolo na biso tozwaki totie na liboso mais alobaki ye aza na eloko ya kopesa ngai mpe aza na eloko ya kobotola epai na ngai eza mawa mingi nakokanisa ndenge wana te tokosala tolona kolingi bandimi oyo bazokolanda biso baza na posa topesa bango message
ekokolisa kondima na bango mpo babikisa wana tozali kocultive haine notamment papa Yalungana, papa Diengenda na Makulutu. Témoignage oyo uti opesana biso na papa Bantu le musicien. Na ndenge oyebelaki batata na yo. Lisolo wana contexte ni opesa. Ndenge na lobino makambo nyonso natali awa grâce à vous, c'est vrai. Soki na nga moko nalingaka kotala yango te naloba nango papa Simon alobi boye pambenza alobi boye interesaka nga mingi te parce que nayebika ekotonga te ezotonga te et j'avais raison de ne pas vouloir regarder parce que esalinga choc eperturbe nga solo parce que tokomi na niveau moko ya kitoko te ya solo te donc nalingi vouloir kokomante mama eza kusoko na solo na biso. Papa, balobi olona eloko na parce que on va le barango mingi eloko na loni na ngola lodi kikilo po ba pikola weza base eza eloko moko négatif ou positif mais pourquoi eloko moni na yoki pe papa Simon le bien ou ya na ngai ke yemo ko lo ba ka eloko alona kuna ba ko pikola yango papa soki ezali négatif to positif bino moko akokomi pesa réponse babi bayebaka nzete na mokolo bato oyo nalandi na bilili na bino awa pai oyo bagene wana ndeko na nga azali kosola na bango mpo batondi wana na nkambo c'est chaque mardi bato wana soki esika bango bazali ngai na tie makolo wana bakoki kosala na bango est-ce que nakosi bandi koyebi yango baza capable ya kosala na bango parce que yango wana culture bazozwa bazocultive bango makambo wana bakoki kolinganga te maintenant enseignement nini biso topesaka bandimi oyo baza na biso ozolanda moni langage na ngai kolandaka olandi bamessage nyonso topesa message na biso ezali kaka moko baza bandeko na biso tolingi bango e nasalaka test nasalaka soki un mois eleki 2 mois nasalaka toujours test na kati na bango yabi soki papa Simon ya obe pambenza obe bazako bokoyamba ye donc oyamba ye nasalaka toujours test mpona na vérifie parce que baloba yo mutu okoki komiyeba te donc nasalaka une remise en cause une remise en question natala soki naza kaka na ligne to atala ntango natunaka bandimi bagangi donc osepela baya na banda soki papa Simon tuni bakolio yaza na bango bakoloba rencontre sokwani papa mvila ya moto ezolakisa soki eloko na loni na ngola ezali positif to négatif parce que bandimona balimeka papa fete kutuvanga mpasi kiadi muwanga maphela ina mbe dize fete zaka na bo bantu batienda ambao ba wetu kodimona bo imba weta sala mama mbo weta vanga aloro kimona bo mambote betu kone yetu ndam tukimona bo mambote kadi vana vena papa Paulo kisalu nsiku yezore bina vana alors in pia contraire man matu sisi papa est-ce que baba papa résolution batu bikila bazé vana tando résolution kemamba mavanga man katwa mwanga c'est di bundu i vendre di bundu tout résolution est-ce que tu vas on première résolution papa yandi ko vont mais tout ça l'attention alors to kebele ko kunantwala si tu côté comme 300 ans ya kimu mpaze mona masemento zezike zisomona ziluchiti est-ce que beto toi apoyar mana résolution chance ba imiyande résolution kaze yenge ko satana kaze yenge ko sila ba kanzile nka ko fote vuzo abantu babo bamona vo nkamba ko bawo kindi temple kinlongo sima kyankamba nzomintini kelu alors maonso bamona vo nanga beto onso sito apoyar sito zola kuna résolution mais bitu tutu bamona vo jamais cadeau papa fuma mbanza mona ngodo siandika lota yensuka yandi ko vraiment bukalo dia fuluka yebantu ditariata kansu bubatu ndo kulumuka unamko na nwani nambongo alors ba sisidi kalo alors qui mais résolution
Alors, mais mon atala pe Angola, mon niveau international, diambre na hana. Kadi, même mon kikunda baluyar, on va perdre Angola, c'est zéro. Alors, résolution va perdre Angola. Va perdre Angola. Alors, tout le monde va, qu'est-ce que c'est là? Merci Dan. Merci Papa Mbumba. Papa Mbumba ye azali pasteur nanini na Kabinda. Ameki koloba lobini ni que c'est vrai na nyonso to landi so balobi ki Papa Paul alona ke loko mabe. Te. Nde résolution bango bakanisaki. Tango ba imposer likambo na bango ba yebaki te que ici moko trou moko kozala oyo bango ba kokoka te. Yango nde ba perdre Angola. Tant que ba perdre Angola, c'est dire résolution KO. Camion oyo Papa Fumambanza lotaka. Ouais, bisaki ndoto na ye ki bato basoko kita. Ezali nde bato ba kita ki ba kekundi ma résolution. Wana nde maloba ya Papa Mbumba ya Mutakabinda. C'est vrai. Nazwa ki chance na tuna un responsable sui ya Angola ya Luanda. Ameka na oyebisa biso eloko ngoyo Papa Simon alobaka eloko alona. Est-ce que balona bango eloko nini? Papa représentant. Yani ngufimo si baba nanga bato vo e kuma tata Paul Bantu ba kwenlandi dingi. Tata Paul Bantu banlanda ba nima mavang mana ka songanga mana mona bantu. Mu exigência ye bantu idina bokto nanga vo tata Paul une mavang momosma mombote muna bantu. Ngabuno kala vo ubebisa ka kunoko kadi mutu kima batanga ngambandu vo nzombota bakanga mbandu kanzo yene mbiko. Kanzo yombote bati batangi nanga pamlanda yao. Abetu kuna Angola mukwisa tuna porque mavanga mana ka songa mula betu. Imana vima tuko tangi ni pati badaka vajivo to bakila mandando. Ino vima. Mbe mambo maonsi yani nkanda nzambi vo yani mfumo wetu Yesu Kristo yani vo kosunti nti umboto wombi muna ibundu yandi imuna fana monigina. Alors vo wina mona nkangu wingi wina kuiza tombo kakoso Papa Paul kuna kele kangu wingi wangole ufana kwenda landi ufana tombo kabonsu watu izidiengi kwako kitezu ke mafunda mole mabantu disonga levo mbongu ya mbote yena kakuna kuna Angola. Papa Zuluba betu tumuene muna yandi malongi mandi bayiba kanjete na mbumana ngo yangwana nde Papa Paul wena yizola mumpangi andi kuzimpangi zandi za wonsono wena yizola mumpangi andi Papa Simon Kimbangu azana bulingo na Papa Simon kazi wodina fo katuzeye kukidiambu dina mu Papa Simon Kimbangu kyangani mama betu katuzeye kazi kundamba Papa Paul muntu na mona vo tuka malongi kana longa mavangu mekana vanga mangusu kana vova mazolo kana songo nizimpangi zandi imuna tuzaidi muna tulongu kala petu mwene ni muna masemela muna Papa kisolu kale Papa dialunga na Papa diangena kuntima tumwene vo yandi ibampangi zandi bena landa ntambi za masemao dituna tombo kala yo isongala mbongu yimbote mudibundu diadi zola nguizani utika bantu kadi esalu kidibundu esalu kitata simo mission Papa Simon Kimbangu kutika makanda izindinga pazivotu kala muntu mosi kagi salu kina Monica muna Papa Paul kina pe Monica mubampangi zanka tuzevo yombongu yombote kavena mbongu yimbiko kubetu tuka salu kina kasadidi voka salanga salu kimbi betu kanituizi kwako kanitulandi mebetu patukula tuna tubantu petuna tuseye yindula kazi vo mwene tunatombo tunasisa zinzo tunasisa bya byonso no kuiza kwaku kuwa malongi ku Papa Paul lisonga levo malongi mbongo nakakuni kwa mbongo ya mbote sisu kana songa vo yandi ibampangi zandi bonstu tumwene ngi Papa Arma Papa Charles, Papa Alphonse, Mama Missilina, ki Papa Aonso Lukaka, Papa Charles, tunamona vo ibuna votu mwene bau muna malongi muna kadi lukia muna zola kwao muna ngweza niau tumwene masemao pene vo maseme tumpe Papa Nkulutu, Papa Mfumambanza, Papa Mfumandongo
edina vo mbongu ke beni ya mbote ina monika muna mbutu minaka kunini mina monika muna mbongu ya ina monika wao muna nkangu ina kubalanda. C'est plus fort que moi. Vous allez peut-être donc, vous allez peut-être mener dans ma bonne dans ça la famille. Et tous les camots de tout sur la moi si ma tante au cœur. Dans le pays, bailler va rentrer dans mon boulot. Biso to tei bino. Ce qui bino vous a la réserve pour nous finir à papa Simon les alliés au biso to tei bino dans la que va dans le biso to recette la biso to finir. Mais aussi mon a discours moko ciblé au ya ko tabwani. Ya ko ba ba oyo ne papa le ba ba oyo te. Papa dans le cas de bailler va rentrer dans misala ya moto zali kosala soki baza kolobo bato baza kolanda ngai mpo na mbongo nayebi te soki naza na mbongo mpenza ya kolesa bandimi nyonso toza 17 million soki tokabwani na katikati nakozwa mbongo wapi ya kolesa bato soki 3000 personnes soki 2000 bauti awa bango nyonso baye kolanda nga mpo na mbongo nayebi te mbongo yango ya ndenge nini naza nango mpona kopesa bato je crois que et puis quand on a joué quand il y a eu place ni mbongo wana azwili yango c'est malsain c'est malsain eza korapele nga bamauvais souvenir na ntango batata na biso bato nyonso bazali kobenga bango kotraite bango bamagicien ndenge bango bapapasimo baza kotraite biso lelo bato ya mokili bazali kofinga batata na biso bamagicien bato mpe baza koloba apamfuma ndongo aza magicien aza na mbongo ebele atekaka milimo ya bato asalaka boye oyo bato ya mokili bazali kofingaka batata lelo biso na biso bakimbanisi tokoni kofinga na zavedike tokemwa ndenge meme bino bantu bali ngumba bato nyonso babengi ngai magicien bamosusu babengi ngai framason bamosusu babengi ngai rose chrétien bamosusu babengi ngai ndoko ebinu babengi ngai nani natuni bino bamosusu babengi ngai framason magicien rose chrétien moto na talisman ndoko bongo bino bobengi traité bango bamagicien ndenge bango bapapasimo baza kotraite biso lelo bato ya mokili bazali kofinga batata na biso bamagicien bato mpe bazali koloba apamfuma ndongo aza magicien aza na mbongo ebele atekaka milimo ya bato asalaka boye oyo bato ya mokili bazali kofingaka batata lelo biso na biso bakimbanisi tokoni kofinga na yango zavedike tokemwa mosika tokemwa mosika kabisa tozali bato nzambe apesi motu na motu na ndona ye ngai mpe nasi na reponda na motu na bino mo na chaine na bino kotunanga na moko mosusu naza na mbongo te naza na mbongo te nayebi kosedebrouye na kanga ya maboko te nayebi koluka nasala mwa misala na ngai natonga mwa bandako na ngai nayebi koluka koki na ngai wana kokolia ozala nini bato ebele na mokili babalingi ngai meme soki mpe ebele baboyi ngai ezali kambo mpe na ebele mpe balingi ngai yasono papa mvila toza bapopa papa na 1921 ntango bakangi papa simoki mango baza kokende na ye na prison place ya kosala boloko na lubumbasi alobaki na mama mwili mama mwili asinkietaki ozotikanga na bana na kobokola bango pasi mobango alakisaki bato alobi oyo nyonso boza nango mposa bato wana bakosala bakolesa bino bakolatisa bino nyonso boza nango mposa bakosala na 1992 na 92 avant papa mfuano wakende le 2 janvier toyokaki lisusu arepete toyaki mobembo tokozonga bovandi na biso bomoni biso bolesi biso bolatisi biso bosaleli biso oyo nyonso tozali nango mposa ezali profesi ya papa simon
Papa Simon en Kamba, ça n'a mis tout cas et ça n'a mis tout cas pour les canals. Ça n'a mis tout cas pour les canals, Papa Simon. Il y a Zouya Ngowak. Il y a Vandaka en Kamba, puis Marata Salakata Zouya Ngowak. Ah oui, voilà. Les alliés. Oh, Papa Simon, ça n'a mis tout cas et Papa Simon, ça n'a mon rebelle, Ngaï, n'a mis le royaume Bazou. Les alliés matérialisation à prophétie Papa Simon. C'est ça. Bato baou de pai na bipai bazwa kutikila ina ka baza likoko asimo kimona kila asimo donc zamba waningi ko bebisa lukumu ya ndeko na yo makila na yo ko bebisa ye lukumu bato nyonso mokili batala ye miso mosusu bamona ye mabe ezamba waningi. Est-ce que papa vous assure que pour la Simon vous allez vous naïe? Est-ce qu'il y a bien? Papa Simon te mutakoye basolo na zande batata na biso mutu bayebi soko na zande asalaki témoignage moko ke ayebaki nga na bombe ntango atuni papa na ye mitalakisaki ete naza ndeko ye te mutakoye biso mibale toza bana toza na meme pied d'égalité toza na batata bongo baboti biso na niveau na biso toza bato ya deuxième génération ngai naza na droite eza nalela facile comme nga mpe nakoloba ye aza mwana ya papa te nalobi yango ça n'engage que moi mais ça ne savait pas dire que je dis la vérité wana c'est vrai nakopesa yango vraiment importance te ye ayebaki naza ndeko nobi ayeba te et ce n'est pas à lui de dire si je suis son frère atata moto balakisaki biso ke ye oyo ndeko nekolo mpe ndeko voilà te le foule monke papa plan ya paro ina na motaki parce que la moni kaka et non alors maintenant na moni ba projet o nyonso ba mega ko détailler biso ba la biso peut-être la kisa ba ndeko ba zo la biso na Congo yo siko papa na ba projet nyonso wana yo ozo sala qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Mon seul ensemble c'est la remise na retour la vie éternelle. Il faut que nous soyons la vie éternelle. Parce que nous avons des années nous sommes tous ça. Nous sommes donc solo parce que tous sommes tous ça donc il faut que nous soyons la vie éternelle. Alors ce que nous na bosalaki yo lingaki vraiment que même bandimi bayokambo papa koza kopesa nyonso na conseil na makambo nyonso tout ce que vous pouvez donner parce que toyebi ke enseignement na yo mpe yango wana peut-être eloko nyonso na sikola bandimi oyo bazolanda biso yango. En tout cas toza kaka na juge moko ezala bapapa Simon, papa Mbembe, papa Zako, papa Charles, papa Armand, papa José, papa Dieudonné, papa Alphonse. Ils sont tous tozaka na juge bapapa yango tokojuge biso na mosala na biso tozokosalela kitoko to ezali mabe soki ezali likambo ya kopesa na batémoignage mokolo mosusu papa agangelaki ye mokolo mosusu papa asilikilaki alobaki na ye boye eza nango ebele bango bakoki koloba biso mpe tokokoloba mais est-ce que c'est ça oyo bandimi bazali kozela pai na biso nakokanisa ngai nalobaka chance na ngai na suka tata na biso ya suka atikali papa mfumo mbanga moto akambi biso ngai nazalaki nango soki ye akei pardon papa bolemisanga mpenza soki ye akei amoni eke mwana na nga paul abebisaki na mikolo na ngai ya suka tout ça e kaka moto akei azali juge nakokende kozwa etumbu na ngai mokolo na kokende esika biso tokokendeki kasi soki mpe ayebi ke nabongisaki donc lifuta na nga mpe ezali ya kobongisa soki mpe ayebi sikoyo nazali kobebisa akopesanga etumbu selon comportement na nga lelo soki mpe nazali kobongisa bango kaka baza bajuge na biso mais néanmoins na bomoi ya papa avatika biso en tout cas balettre na nga nyonso nazwa epai ya papa eza kaka bafélicitation parce que chaque fois naza kosala action na nkamba papa m'écrive
que papa là qui est très administratif. Il m'écrivait toujours pour me dire moi merci na vous avez bien fait. Ce n'est pas une corruption. Félicitations. Ce n'est pas une corruption. Mais ils ont corrompre tout le monde. Mais ce que papa c'est de considérer Nzambe à nous corrompre les pauvres moutons. Alors c'est le monde à l'envers. Les autres salles Abraham Asanagi à corrompre. Oui, pour la recevoir ça. Na sens on a recevoir ça. Mais na pour na nazwali foot, nazwali pambo. D'accord, je suis d'accord. En tout cas, la CPL ça est tata na mokola suka, la pros collaborateur à papa na au bazali objectif au bazal sincère ba ko témoin. Voilà, les camonions se sont passés à Tina Soukana, il y a Bomo Inaye, à Tegenzoto, la salle. Dernière volonté à formuler à Sengaki, et pas Inangai, la réunion a vu sur Souka tout ça, ils ont le 10 août, papa Tigaki, sur le 16 août. Le 10 août, donc 6 jours avant Tikapiso, volonté à Souka, le baquet à Lingui. Moi si naïe, donc maman n'a vu son attaque beaucoup fa. Azala tango na été na libanda. Donc faut pas ça la épouse. Et à senga qui na pas ça la na ndimaki, na du papa, na ko sala ya. Et local person na sa tango na zone na sala ya zone. Ti lelo. Tatina ni to sa yinti sani na tini bongo na poto, asombi mozole. Et ti lelo za na mokoto. Donc, pendant 2000 ans, les élèves doivent proposer. Et il était sous la pose, comme on a la ressource, la pose à mon sous. Mais oh yo, tu as mis ça, tu as un moment pour moi long, tu as un moment pour moi bang, tu as un moment pour moi pour la papa, les autres pour moi, nous sommes dans mon côté. Ça veut dire ce que papa c'est un qui n'a pas. Donc, ils ont la confiance, ils ont la confiance. Parce que Salama qui 6 jours avant il y a été d'abus. Donc ma camonio sur mon sous bat la moloba, c'est de la fille. Ngai papa doit venir salle na salle qui. Papa n'avait qu'un prophète Paul ou qui pona au yebi déjà au prophétiser déjà que au yebi ndenge makambo aussi. Au roi qui peut me dire l'oubli qui nous a évidemment aussi les choses ont confiance. Assurance wana ezali confiance totale dans zana ngpa ya bato. Confiance totale dans zana ngpa ya kokuna. Pour babimisi na na citation ya grave plusieurs fois. Na vie na mobimba na salle mingi na zana expérience. Assurance wana mtelobi. Makambo na yeli. Kolo Yesu parce que quand on le voit là ngana tali pour la Bible Yesu tango azolo banini ki akozoka alaki ba disciple ba tuni mutu ngana tunaki parce qu'on accepte moi ba si o ikola kisateke koyi kozonga ko ikomi pembe quelque signe papa ba si ozo la kisaka kozonga ko ikomi pembe ba genre ya ba discours ba message na tout le monde. Ça c'est des et tant d'autres. Merci. Soki osepeli na vidéo oyo. S'abonner na page na biso ya YouTube Kimbangu 21. Kuna okorate sur ce côté. Okokuta message ya papa Diangenda, musique kimbangiste ba activité makambu ya ndenge na ndenge. O awa tolobaka vérité polele sans tricage. Nazali ko recommander yo soko zota la vidéo oyo. Soki nano ofongola page ya YouTube te, créer yango, ko créer yango kaka pona ba vidéo te créer yango, o s'abonner na Kimbangu 21. Soki batie vidéo ya sika et quoi alerter yo.